nalakisaki bino ke mokonzi ya boye tokozwela ye wapi. Kabila asalaki 18 ans na mboka oyo. Atikala kosalela PPRD makambo o Félix Tshisekedi asaleli UDPS te. Bobetele maboko makasi. Pona kolaksa bolingo o azanango na parti na ye. Mukolo ya prestation de serment. A remerciaki batu nyonso, mais mingi famille politique na ye, Union pour la démocratie et le progrès social. Bobetele maboko makasi. Après étape wana, asukaki wana te, alobi boye, nako désigner informateur na kati ya UDPS. Il faut nazwa moko ya liboso. Le premier d'entre les membres de l'UDPS, c'est le secrétaire général. Il a fait de moi informateur pour identifier la majorité au sein du Parlement. Bobetele maboko makasi. Muluba Mwindu Roi Salomo Nayebisaka bino boye. Nayebisaka bino mbala na mbala. Soki oyoki mutu aza koyebisa yo ke Félix n'a rien fait pour l'UDPS, c'est un sorcier et un menteur. Toyebani bien na parti oyo. Tobandaki koya awa na ndako oyo. C'est connu de tout le monde. Eza secret pour na mutu moko te. 80% de nos membres étaient des piétons. Tolobela na ba vérité wana. Mais sous Félix Tshisekedi, les lobos otiana ba mitgezo tonda tina sima awa. Ala ezalaki te. Ne pas reconnaître les bienfaits de Félix Tshisekedi, c'est de la sorcellerie. Obetele maboko makasi. Même mapasa soki babotami mukolo moko. Babalaka mukolo moko te. Eza boite. Boye. Eza boite. Lelo discours o nazali koyoka. Oyo eza manda asuka. Il faut bisopeto se retrouver. Oui, d'accord. En tant que batu tokoki koloba bongo. Est-ce que c'est ça la façon de voir de Dieu? Zamba sa esbiso que non o eza asuka. Non, naza kotuna bino Zamba sa esbiso yango. Vous vous rappelez après Genève awa. UDPS viva. Komona ya biso batu eza komona ya Nzambe te. Vous vous rappelez mukolo oyo makambo ya Genève enekanaki na mboka oyo. Félix Tshisekedi amonaki mutu mususu comme président de la République. Eza boite. Mais Nzambe amonaki bongo te, abandai komona ye comme président de ce pays. Lelo za président te. Mais discours wana euti wapi? Boza koyoka ngai pour ne pas mal compris. Nalobi te ke bako changer constitution, nalobi te ke bako sala eloko songolo pakala. Biso batu toza na façon na biso ya komona, Nzambe pe aza na façon na ye ya komona. Toyokani? Oyo naza koyebisa bino oyo. Nasina yebisa yango. Vous avez votre façon de voir, Dieu aussi a sa façon de voir. Toyokani? Nazolo bango awate, nasina yebisa makambo naza koloba oyo. Puisque moi je suis croyant, pratiquant de la parole de Dieu. Nayebisa kibino awa. Tokobimisa UDPS première force politique, tokopesa Félix Tshisekedi majorité. Topesi yango te? Topesi yango te? Batu balobaki boye. Kabuya est incompétent, Kabuya va tuer l'UDPS. UDPS oyo ekufi yango. UDPS oyo ekufi yango. Omibetela maboko makasi. Nayebisa kibino place oyo boye. Zambe oyo. Je ne cesse jamais de le dire et pas membre mususu ya parti.
animé par l'esprit charnel, qui n'arrive pas à comprendre quand est-ce que Zamba a utilisé Moutou. Ils peuvent tenir des réunions, ils peuvent fabriquer des faux témoins pour faire des témoignages contre la personne du secrétaire général que je suis. Cela ne peut jamais arrêter la volonté de Dieu. Jamais, jamais. Ce n'est pas que je suis plus intelligent que les autres. C'est un problème de destin. C'est Dieu qui a voulu qu'à cette époque, je sois votre responsable. Je suis encore là. Le jour où Dieu va décider, vous ne me verrez jamais me tenir debout devant vous. Que les gens acceptent ce que Dieu a placé. Non, Félix Aye, pas ces accommodants changer. Ce sont des malhonnêtes. Les lots est flagrant. Vous avez tous suivi Baparé Yakagame. Je parle de l'Union européenne. Babombani Lissousouté, Balobi Boye, ils ont déclaré à la face du monde Basali ba accord ya kosomba ba minéré na Rwanda. Au moment où Rwanda a na minéré ata moko te. Comme cela ne suffisait pas, Batindi Pologne, pays membre de l'Union européenne, va signer des accords militaires pour tout makaba congolais au Bazana Est. C'est sous nos yeux. Mais au gros kabatu bazo bisayo, Félix Azosil Sabitumbate, Félix Azosil Sabitumbate. Il faut être un détraqué mental pour ne pas comprendre et pour ne pas voir ça. Tokani, Tokani, les lots boye bayango malamu, bolongo na distraction. Nous ne sommes pas en guerre contre les Rwanda. Rwanda c'est un exécutant. Tokani malamu. Rwanda azako exécuter mission ya ba chef naye. Oyo bazako bomba na te. O balobi biso to kwa siège bino. IDPS viva. IDPS viva. Nazako ebisa bino boye na langage moko très simple. Po ba mususu babota mapona koyoka te. Papa akozala na mbongo $100 na poche na ye. Sikoyo côté moko membre ya famille moko aza gravement malade. Mbongo wana au lieu et souffrir na batu ya ndaku pona kolesa bango, pona kotangisa bango. Mbongo wana une partie ekobando kende pona kosunga bao bazali kobela. Eza boete. Eza boete. Sikoyo koyebisa papa ke non biso tozali awa toza konyo koma kolia malonga ezate non. Ceux qui boza kolia malonga te puisque il y a un membre de la famille qui est malade dans votre maison. Tokani ngai na kosenga bakambi ya mboka eloko moko. Quand il n'y a pas une bonne communication, peuple a kozala toujours na banzele bele bakopenda ebo bazo ise biloko peuple akanisa keza solo. IDPS viva. Naningi koloba nini? Mbongo nyonso o ezali kobima awo. Misolo nyonso eza kokende na kosomba manduki pona kosilisa bitumba ya Est. C'est ce qui fait que moyen peuple a se retrouver à Zate. Tokani? Moyen peuple a se retrouver à Zate puisque mbongo nyonso, misolo nyonso eza kokende kaka na manduki pona kosove bande kona biso ya Est wana. Tokani? Soki bitumba wana ezalaka te. Boza kolanda ngai? Soki bitumba wana ezalaka te, balinga bazwa mbongo nyonso batiela ba Congolais ba salaire et mata train de vie na biso esala nini échanger. Mais ce qui est plus grave c'est quoi? Même nos propres membres du parti bakoti na jewana baza koloba boy. Oh non, peuple aza ko se retrouver te. Tu n'es qu'un détraqué mental. Tu ne comprends absolument rien. Jour moko avant élection, nazalaki invité na chaîne na biso ya Top Congo.
tango batuna kinga makamu même babiloko nyonso boza koyoka oto ya dollar ezako mata. Je vous dis que l'économie ne peut jamais être stable aussi longtemps que nous avons une situation de guerre. Je parle sous contrôle des intellectuels sérieux. Puisque intellectuel aza sérieux était à Koko Sabino que non, on peut stabiliser le cadre macroéconomique, ce qui ne peut jamais se faire dans une situation de guerre. Tokani? Ce qui botani malamu, guerre oeza entre Russie et Ukraine. Économie mondiale est paralysée. Ce qui bango bat oyo, bazana makoki nyonso ya ko stabiliser économie na bango. Situation ya guerre wana ezako mettre bango en difficulté. Et toi tu vas demander à un Félix Tshisekedi dans une situation où arrêter yango. Boye bisie que non, to ya dollar ezako kende boye. O batu bazako futa malamu te. Mais vous êtes incapable de dire à la population que mbongo nyonso ezali kobima. Ezo kende kana makambo kosomba manduki. Yango manduki yango ekutaka combien? Pour un petit rappel, l'amiba dans la province du Kassa oriental, eloko ekwesa miba ezanini. Eza guerre ya 1998. Bino batu ya mayele, boye bisaka pe petit peuple makambo oyo. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Malgré situation oya injustice, oyo tata mokonzi ekolo aza victime, mais aza toujours ko maintenir stabilité ya mboka na biso compte tenu ya contexte oyo toza na yango. Toza koloka na malamu. Est-ce que ceux qui bobimi ao omoni muto aza ko ebiso ke Félix Tshisekedi n'a rien fait? Yoko yoka ye? Soki ayebisi obongo orienté malamu akende na église oya pembeni babonde na pona ye. Tuyokani malamu? Tuyokani malamu? Makambo wana même mama oya azoteka matembele ayebi yango. Bozo kolanda ngai? Ça ne sert à rien. Yo yebi bien que mobali na yo mbongo ya za kozwa po soigner famille nyonso. Ezo kende na maladie o eza na kati ya ndako. Mais entre temps ozo yebisa bana que papa ne fait rien pour la famille. Est-ce que oza maman moko sérieuse hein? Bana Fachi Beton viva! Viva! Bobete la Félix Tshisekedi maboko makasi. Mokonzi aboy tokozwa ye. Mokonzi aboy tokozwa ye. Naza koyebisa bino boy. Makambo oyo nalobaki yango na koyebisa bino yango. Puisque il est de notre devoir de dire rien que la vérité aux membres du parti et au petit peuple. Eza na ba discours oya motema mabe. Quand quelqu'un vous parle, vous sentez que il a la haine, il n'est pas sérieux dans ce qu'il vous dit. Lelo mokili mobimba bayebi yango. Tango mokonzi ya mboka atiaki biso apesa biso musala ya ki informateur. Nalandaki ba débat dans tous les sens. C'est un incompétent. Félix Tshisekedi akoyokisa biso soni et musala ekoleka malamu te. Constitution na biso dans son article 78 alinéa 2 eza ko déterminer durée ya musala ya informateur na rôle na ye. Il est écrit dans la Constitution noir sur blanc que informateur travaille pendant 1 mois et son mandat est renouvelable une fois, c'est-à-dire 60 jours. Mais ngai tango na ye natali Constitution, natali situation ya Est, natali situation ya mboka. Na lobby, je dois travailler jour et nuit pour terminer mon rapport na kende kopesa tata mokonzi ekolo. Mais à ma grande surprise na yokaki batu balobi boye o rapport wana ezalaki
wana ezalaki complété. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est la lettre de transmission de mon rapport. Ça, c'est l'exemplaire des rapports final. Ezalaki rapport complet. Yangoy. Na pesa ki yangoy pas mon cause. Je ne pouvais pas faire la honte de l'IDPS notre parti. C'est ça le rapport. Rapport au... Je ne me glorifie pas que je suis plus intelligent que tout le monde. Mais j'avais pris tout au sérieux parce que d'abord, c'est l'image de l'IDPS qui était mise en jeu pour pas le baquet l'IDPS Batoamayele Bazate. Et si oyo nalingaki kosala musala na pendant 30 jours, nasali yango dans 10 jours à Boho. Et puis j'ai consulté tout le monde. Wasalomo. C'était la fachi beton maboko makasi. Muluba Mwindu. C'était la fachi beton maboko makasi. C'était la fachi beton maboko makasi baninga. Mokonzi ya mboka alingi biso na motema na ye mobimba. Boyebi avant mission nanga ya informateur. Tous les réseaux sociaux bino batu ya bindimela ndimela. Batu babandaki koyebisa bino na ba réseaux sociaux. Kabuya Tshisekedi asabengana ye. Il faut tous se mobiliser, toya kobengana ye ao. Mais ngai na mituni boy. Par éducation oyo mokonzi na biso azana yango. Est-ce akobanga ngai po abengisa ngai ayebisa ngai likambo azosepela nango te. Mais po botala mayele ya mokonzi. Pona ko mettre fin na discours ya bandoki nyonso wana. Alobi yakao. Je fais de toi l'informateur, va travailler. Mais Moutoyo basi babengani. Comment bazo pesa mission officielle ya kotambolaka na yango ya kosalaka. Il faut toye bakababilo ko mususu. IDPS viva. Na lobi na mona ki na ba réseaux sociaux. To se mobiliser lobi to kende ko benga na Kabuya. Yo lobama kambo yo za nango na motema na yo. Mais koko c'est la mokonzi ya mboka te. Jour moko bakomi na réseaux sociaux. Oh Kabuya chassé de l'union de l'Oya. Siko ndenge tovanda ki tozo solola. Mokonzi atuni ozo seka nini. Nazika telefone na laksi alobi okindo kite. IDPS viva. IDPS viva. Lelo tobimisi parti naza koloba boye. Naza mutu. Naza nzambedi. J'ai mes qualités et mes faiblesses. C'est tout à fait, c'est une loi de la nature. Moto ayebi nyonso azate. Mais totika kakosala soni ya parti. Totika kosala soni ya parti. Namona ki ba mususu balobi boy. Non, bato baza ba gourmand pona nini bango babimi ba député balingi bakende lisusu na Sénat. Naza ko répondre bino na pokwa lelo. Eza ignorance yo za nango. Eza na eloko oyo babengaka na lopoto stratégie électorale. Ngai na kokende na Sénat te.
mais naza kotala comment est-ce que tokoki koluka ba siège mususu pour na parti pour ba okipango na batu mususu. Ngai na kotia suppléant na ngai. Soki na leki suppléant wana ako récupérer siège wana. Mabe na sali ezali wapi? Mabe to sali ezali wapi? Il faut s'y compte. Soki obotamaki ozaki mayele te. Mais banda na yo. Tala makambo mususu na misu. Na lobi teke na kokende na parlement te. Na sina yebisi bino boy. Na kokende na parlement. Boza kolanda ngai? Mais oyebi ke na 2018 sur 108 sénateurs. IDPS grand parti politique tobimaka kana sénateur moko. Est-ce que bolingi makabo bongo ezonga lisusu? Bolingi ezonga lisusu? Yango toyokana ki boye. Mibeko eza kopekisa yango te. Ngai namoni ke soki nga na telemi na lobi naza candidat sénateur. Ba député na biso bakotosa ngai bakopesa bavoi na bango. Mabe na sali ezali wapi? Puisque même natie comme premier suppléant, natie mwasi na ngate, natie mwana na ngate, natie kaka membre ya parti pour na parti bénéficier. Mabe to sali ezali wapi? Vanda na motema mabe na yo wana. Wa Salomo. Est-ce que mabe ezali wana? Boni bete la maboko bino moko. Wa Salomo. Muluba mwindu. Tala, naza koloba boy. Boyebi, même na poto, bafeneya bazalaka. Ne soyez pas complexé quand quelqu'un vous parle en français. Il peut être moins intelligent. Vous avez la nangaï? Biso to sali opposition awa contre bato amayele belé. Bao babane kolo baba français belé. Biso na sans été tozo lo bagaka na lingana. Toko isa bangote. Toko isa bangote. Wa Salomo. Forte. Bombete la maboko bino moko. Mabe oyo to sali ezali wapi? Oh bazaba gourmand. Oh balingi kaka bango moko. Non, naza koyebisa bino ke soki bokei kotala natali bitumba. Soki omoni bitumba liboso na yo ko sous-estimer adversaire te. Ngai na lobi bitumba oyo il faut tokota yango na ba stratégie. Na 2012 tozalaki na 2018 tozalaki na 12 députés provinciaux na ville ya Kinshasa. Est-ce que tozwaka ta sénateur moko? Tozwaka ta sénateur moko? Mais yango makambo elekaki wana eservir biso leçon. Yambala oyo ezala pona ba candidat gouverneur, ezala pona ba candidat sénateur. Banani bakosala campagne na bango na premier niveau. Bato bakosala campagne ya ba sénateur, na ba député et na ba gouverneur, eza banani? Eza ba député provinciaux bango moko. Bango moko nde bakosala campagne wana, biso to ko accompagner bango na second plan. Toyokani? Toyokani? Ba député provinciaux bazali aw. Bino nde bakosala campagne ya ba sénateur, bino nde bakosala campagne ya ba gouverneur. Toyokani? Toyokani malamu? Pona nini na lobi eloko wana? Il faut co-responsabiliser batu. Il faut co-responsabiliser batu. Bayeba musala nini bakosala. Biso base ya parti. Lokola toza ba électeur te. Il faut co-responsabiliser ba grands électeurs. Bazala na responsabilité na maboko. Comme ça, biso toza la sima. Ezo boete. Moyen voit ata moko échapper biso ezate. Tokani? Sikoyo naza koyebisa bino boy. Tokoki kozala naba point de vue différent. Mais statut na biso eza clair.
mutu oyo akodeside pona kuangaje parti aza mutu moko. Tokani? Okoki ko mettre point de vue na yo. Ce n'est pas mauvais. Mais décision ya ko désigner mutu. Eza ko revenir na mutu moko. Eza boete. Tokende ki na bino na Kisantu. Na Kisantu bopesa kinga pouvoir ya ko bongisa parti na ko convoquer congrès. Toyokani? Tango touti Kisantu tolingi tokende na Maponome. Natali mikanda o bino moko bosalaki quelque part boza ko ebisanga ke oza l'unique personne ya ko engager parti. Mais na parti ango il faut tozala na candidat président de la République. Il faut tozala na président na biso. Toyokanaki na bino bongo. To convoquer congrès na Ngandayala na mois d'août ya 2023. Eza boete? Nango toke na Ngandayala. Biso nyonso toyokani boye. Tolobi parti oyo mokonzi nango azali moko. Kombo na ye Félix Tshisekedi. Bobetele maboko makasi. Tozi pouvoir nyonso toyokana. Puisque banguna babandaki koloba boye. Félix akomi mokonzi ya mboka makambo yi depese etali ete. Ngai natani na lobi sans kombo ya Tshisekedi na biloko oyo ekozala distraction. Il faut tosala tozongisa pouvoir epa kolo nango. Tango toke wana bao bazaki na congrès bayebi yango. Tozongisi pouvoir epa Fachi Beton. Topesi mandat ya 5 ans comme mokonzi ya IDPS. Bobetele maboko makasi. Roi Salomo. Après, le Kolaya aza président kuna, constitution ezote en difficulté. Bolobi boy, mutoyo akosala intérim na ye, c'est le secrétaire général. Abanda ko appliquer makambo nyonso oyo. Mabe bosala ke ezalaki wapi. Lelo ndenge tozali aw. Parti bokende kotanga statut ya IDPS malamu. L'unique personne qui engage le parti, c'est le président du parti. Kabouya n'est qu'un intérimaire. Et je profite de l'occasion pour nakoyebisa bandeko mosusu boye. Bandeko mosusu bakende ke kuna na parlement. Lokola bayokaki ke d'ailleurs naza ko informer bino ke nakozala candidat premier vice-président à l'Assemblée nationale. IDPS viva Nalobi boye Naza candidat premier vice-président Assemblée nationale. Bande komususu Okana pobo mona tango bakosa kabino ke bato bazobundisa IDPS bautaka mosika te. Bato bazobundisa IDPS bazalaka na kata IDPS. Balobi bakende kokotisa article moko na kati mutu oyo aza mokonzi ya parti politique akoki kozala na biro te. Ngai na seki bango nalobi me soki bakotisi yango etali bango moko. Mokonzi ya parti kombo na ye Fachi Beton. Nga naza mwana bapesi nga makambo na mema. Problème na nga ezali omoni teke oza kokende kosala makambo moko ezanga mutuna makolo. Tokani? Pona nini naza koloba biloko wana? Biso na moma oyo mokonzi alobaki to consolider ba aki obiso tozana yango. Toyokani? Lelo tokoki ko ignorer apport ya baninga ya union sacrée wana te. Na ebisaki bino ke soki Katumbi azwaki difficulté, c'était par rapport à la stratégie électorale d'encerclement autosalelaki. Puisque Katumbi basoutenaki na ndenge nyonso bino boyebi, mais biso pe na niveau ya union sacrée
politique na biso encerclement etiaki Katumbi mal à l'aise. Yango Katumbi akweyaki KO debout, Fachi Beto asalaki grande distinction na Ewana. Je ne cesse jamais de le dire. To ignorer apport ya mutu ata mon côté. Bat o toza na bango na union sacrée baza utile. Nde yango tango toza ko discuter makambo o etali ba gouverneur. Totalaki ba zone d'intérêt commun. Totali province par province et sika IDPS aza naba député provinciaux ebele. Boza kolanda ngai? Biloko wana tozo sala ngona baninga. Totika politique ya diabolisation na exclusion. Bande konyonso wana apport na bango eza utile. Tokani? Tokani malamu? Batu nyonso na kati ya union sacrée baza utile pona kotambola na mokonzi mboka. Mutu akosa bino te na uti koyebisa bino wake batu bake butu pona kobundisa secrétaire général na bino. Mais ngai naza kotala bango naza koseka. Nayebisaki bao babando elanga rapport que on n'arrête jamais un destin. Ce qui nzamba sa lobaki mutu akotelemela ye azate. Yango tolobaki boye. Awa na ville province ya Kinshasa. Na ville province ya Kinshasa tozana ba député awa boni. Biso IDPS tozana 14 députés. Nous sommes première force politique awa na kata ville ya Kinshasa. Après biso tozana bandeko ya ACP allié bazana 9 députés. Après tozana bandeko ya AFDC bazana 6 députés. Tozana bandeko ya Mosaïque na biso 4 AC tozana 6 députés. Ceux qui tosangisi 14 plus 6 ezopesa biso 20 députés. Tokani toza batu ya liboso. Yango tokendeki par principe que parti politique o eza ya liboso dans chaque province yango nde ko présenter candidat gouverneur. Tokani bolingaki kosala ba débat na bino. Bolingaki koloba makambo nyonso. Mais ko désigner candidat gouverneur. Nulle part dans les statuts balobi que secrétaire général a kobenga batu bakovanda. Non. Ça relève de mon pouvoir discrétionnaire. Tokani Momona ki bangonyo se bazali kotambol. Oya lobi ngande candidat. Oya lobi ngande candidat. Tokani na suka bangonyo so okomona mutinyo soye OCG olobi bon. C'est-à-dire baza ko reconnaître pouvoir na ngai wana. Tokani pona vie na Kinshasa. Tokani IDPS viva. Eza na babiloko alukuta eleki ebele. Mengai s'il vous plaît. Le gouv. Toza na wenzete. Tango bakosaka bino na ba réseaux sociaux sikondi bak. Bino bato pour manger. Batika na sa bino vérité. Pendant que nayokaki mutu moko alobi boy. Oh, secrétaire général alobi a imposé candidat gouverneur ya Kasai oriental. Na lobi boy. On ne s'improvise pas candidat. Na lobi un président fédéral Azamutoyo, il faut qu'on respecte ye. Puisque yende mutu azako battre la partie au niveau de la base. Mais comme les lotos comme na pouvoir, il y a eu plusieurs mercenaires qui se sont improvisés comme membres de l'IDPS. Mais nazako respecter point de vue na bango. C'est normal. Un président fédéral oyo atangi classe naye, un cadre universitaire
mutu a représentaka parti na province de président fédéral. Président fédéral wana aza élu député provincial. Tolobite a échoué même na élection. Mais un élu, de quel droit bino boko empêcher président fédéral wana a exprimer ambition na ye? Président fédéral ya Kasai oriental aza parmi ba éli na biso na ville ya Mbujimai. Mutu wana population alingi ete? Population alingi ete? Mutu wana aza administrateur budgétaire na université officielle de Mbujimai. Critère nini oyo bakotia oyo ye akorépondre te pour postuler? Ba président fédéraux nyonso soki lelo bamoni moninga na bango président fédéral a exprimé ambition na ye, alobi que je suis candidat et parti peut à respecter candidature na ye. Mabe secrétaire général asali ezali wapi? Ba président fédéraux nyonso baza komona ke oui parti eza ko respecter biso. Mais à ma grande surprise, namoni ba pirate de l'air mosusu oui, ce sont des pirates de l'air. Ça, écoute, Toyoka Namalam, je qualifie ces gens-là de pirates de l'air. Pourquoi? Puisque un pirate de l'air, c'est un inconscient. Quand il veut poser un acte, il ne réfléchit même pas. Devant certaines réalités, il faut qu'on zonga sima. Un président fédéral, Mokozi, il y a parti. Représentant direct, il y a président à partir de la province, c'est le président fédéral. Yami Balé Aza élu comme député provincial. Batouba Fotaka Eza Babiswa Wate. Ce sont les grands électeurs. Les loups ne se mangent pas. Ba collègue n'est pas député provincial Bakoloba. Au lieu de voter, tout voter. Naï Navandi. Naza na rapport ya SEP ao. Naninga koloba biloko ya likolo te. Rapport ya SEP ya ngoyo. Moi, j'ai beaucoup de respect envers mes collaborateurs. C'est ça le rapport de la SEP. Ceux qui boyebi mokonzi ya SEP ndekonabiso Jacquemaine Chaban. Signature na ya ngoyo. Ça, c'est le rapport de la CEP. Moutouyo au postulé té. Ok, au recruté bana. Otumba pine bono bakengane naza populaire. Ah papa, ceux qui ont recruté bana 10, batumbi 10 pine. Ma pèse n'a encore recruté à ta bana 50, batumbi plus 50 pine. Ah oui, na lobby, hein. Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend des grimaces. Yo, Roi Salomon, prendre makamongo ngai na passé vie nanga mobimba kaka na makambo yo za ko apprendre wana. Ah oui, naza parmi les premiers parlementaires de Bouya partout. Oui, naza ko ebisabino. Na yebi comment est-ce que batumba kapine. Na yebi comment est-ce que babaka kabata. Oui, mais sikoyo eloko nini yo kosala ongana ebinenge basala kate. Ok, on recruté basi o basa même ya IDPST. O kende kolakela kabuya mabe po aye ko imposer biso candidat gouverneur. Candidat gouverneur ni oyo ngai na imposer. Yo bimisi 5 femmes oyo to même identité na bangote. Mais après basignon soit de peste batombo qui batelemi balobi ça ce sont des bêtises bisope to kolakela mabe. Omoni makamu yo luki. Omoni makamu yo luki. Biloko wana naza ko ebisa bino boy. Candidature ya président fédéral ya Mbujimai, tous les présidents fédéraux basepeli na yango. Ba président fédéraux basali déclaration. Ceux qui président fédéral wana zalaka na mbongo balinga balobago apeseki kabu ya mbongo nde yango abimisi candidature na ye.
mais biso tolobi pour valoriser. Nayoki mutu mosusu azoloba na télévision. Oh, parce que ezana mbujimai, eza IDPS. Non, papa, tu es ignorant. Poumon économique, il y a ville ya mbujimai ezalaki miba. Oyebi pourquoi babomaki miba te? Babomaki miba, c'est une longue histoire. Côté à moi na mutu ya IDPS te. IDPS mutu ayaki na bitumba wana te. Appauvrissement ya miba oyebi côté uta. Totika soki oyebi makambo te tuna bayebisa yo. Vous avez ngai? Ça ne sert à rien. Oh non, ebiso na mboka oyo. Toi tu es plus originaire de cette province de plus que secrétaire général. Et puis président fédéral wana azama membre de famille nangate. Aza moto a territoire nangate. Mais toza kolanda l'égalité ya makambo. Lelo ceux qui batuningai. Pourquoi vous avez porté votre choix sur la personne du président fédéral? J'ai des explications à donner. D'abord, c'est un élu, il a la confiance de la population. Yo Zobima, Ozata élite, oh, il est impopulaire par rapport à quoi? Puisque pas voté et pas population. Azana parlement provincial, l'assemblée provinciale wana, Azako représenter population. Si koyo discours na yo, Ozako développer outil. Babiloko wana posséder yango. Nazo kende na étape ya mibale. Bomonaki batu baza koloba oh kuna na Katanga moto epeli kabuya zobomisa batu po botala motema mabe ya batu bake kolukota ebembe moko na Kisangani ba faire passer na réseaux sociaux oh motoyo amibomi parce que Kiabula bimi comme candidat gouverneur. Botala na motema mabe ya mutu kindoki. Et puis nazana conseil ya kopesa bandeko nanga ya Kasai. Bandeko nanga ya Kasai oyo ba présenta biso na miso ya Bakatange ke toza bandoki nde bakima province na biso bakenda na Katanga. Bokendeki musala. Vous n'êtes pas les autochtones. Botika Bakatange basala makambo na bango. Natali na ba vidéo nyonso wana. Tous les émigrés kasaïens baza kotumba pine o nous les Katangais. Tango Bakatange bakota ka barenyo na bango babengisa kabino. Tozo kolobela nini? Bozo ba vidéo nyonso bomona ki ba déclaration. Oh biso ba peuple Katangais, oh toboyi makambo na etali yote. Nana boti bana na ngana Kinshasa. Jamais bakokende kokota na conflit ya bateke na baumbu. Bino bokendeki musala ceux qui na Jekamine, ceux qui na SNCC, boti ka Bakatange basala musala na bango. Tokani? Elo koni neleka ki jour wana. Tous les députés oyo ya IDPS na ba mosaïque na bengisaki bango awa. Il faut que vous ayez la vérité. Pour que vous ayez un bon ya batu. Na kwa bisa bango na poko oke. Bozo ni sambongo ya batu. Bozo ni sambongo ya batu. Bozo kwa nangai. Tango IDPS viva. Tango na bengi si bango baye. Bola nangai malamu. C'est très important. C'est très important. Il faut boire makamboan. Natigala ki bango tamba kosa, mais na isa ki bango ke s'il faut côté msanani misala on azo sala na convoquer matinée, je vais le faire pour établir la vérité. Na bengi bango na réunion na esika na zana bureau kuna côté ya Shaumba. Tango baye na tuni bango boye na pete nyonso. Nalobi banani bazana ambition. Nani alinyaza la candidat gouverneur. Atombola Moussapi. Bango nyonso na salle 3 personnes nde batombola ki misapi na bango. Et pour votre rappel, Kiabula parti na
wana ezalaka yete eza mosaïque na biso. Je le dis devant tous les combattants. Vous avez la nangai? Et puis naza ko yebisa bino ke mosaïque wana batu ya sep ne basalele yango. Ce sont des stratégies électorales. Naza ko répéter yango ke Kiabula mosaïque aza ko gérer eza batu ya sep ne batu basalele yango. Professeur Chilumbai nde moto asalela yango. Naza ko tangela bino le lokombo. Vérité. Lokola ba inconscient. Bolele. Babana ko sabat o kabu ya sali parti. O kabu ya sali boy. Non. To sala ki ba mosaïque na biso ebele. Même au Kabula sana yango eza ya biso. Tokani? Tokani? Bako sabino te naza ko lobango na tema ina monoko te. Eza mosaïque ya UDPS. Tokani? Nakoki ko loba makambo nyonso alobaki te avant basalele mosaïque wana. Professeur Chilumbai azali akufite. Jacqueline Chaban azali akufite. Bangone batu basalele mosaïque wana. Baye kopesa ngai na pesiye comme mokonzi ya parti. Abo ya. Batu wana tango bakoti na salle. Balobi na tuni bango banani baza na ambition ya kozala ba gouverneur. Batu misatu pamba nde ba manifesta ki ba ambition na bango. Je me vois. Nalobi lokola bino boza misatu. Bo se retirer, bo pesa biso candidat moko. Banani bazalaki ba candidat. Tozalaki na Kiabula, chef ya mosaïque ya UDPS. Nani Jean de Dieu Moulenda azaki candidat na Martin Kazembe président fédéral na biso ya Katanga. Tozalaki na de Katange na Kasaye moko. Tokani? Ngai na sa motema lobe Nzambe soki Kasaye we aleki ekokoma ke kabuya yako imposer ndeko na ye. Tokani? Comme Nzambe alala kate. Prière na Nzambe ayoki yango. Tango babimi libanda ndeko na Jean de Dieu Moulenda lobi je désiste au profit de Kiabula. Ma belle nanga ezali wapi? Ma belle nanga ezali wapi? Yango naza koyebisa bandeko nanga Kasai o bazali na Katanga. Bobota maki kuna me boza bakatange te. Botika bakatange basala makambo na bango. Boza kolanda ngai? Boza kolanda ngai? Lokola bino bolobi ke boza bakatange. Bobimisela nga photo moko o bovandi na réunion ya bakatange boza ko décider si l'avenir du Katanga. Botika koyokisa biso soni. Makambo ya bakatange etali bino tango bazongi côté ya vice gouverneur tozalaki na bato mibale Katange moko na Kasayene moko. Nalobi Nzambe makambo ezolanda kaka eko suka ndenge nini Nzambe sala Nzambe pe asali nini asali bango mibale bayokani nalobi ai nabiki na likambo lokola bakatange batikala koto mibale koto Kasayene na Katange bayokani te na ebisi bango bino nyonso bozali débarquer puisque boyokani te nazui pouvoir ya bakatange na lobi bino moko bato ya Katanga yoza mutu ya Kasenga yoza mutu ya Kambov makambo na bino etali biso te yo lokolo bimi na deux voix oyo na une voix yo mutu a deux voix zala titulaire yo mutu a une voix zala vice gouverneur na pe ya Kabu ezali wapi zongisa mbongo ya batu Roi Salomo soki nane kisaka bakasaye wana elingi koma likambo ya chef de l'État chef de l'État aza kotia bandeko na ye awa olie meme basepela d'ailleurs naza koyebisa bino parmi bato bazotumba bapine wana babengaka ngai bayebisi nga boye awa tovandi na hotel bazosomba badepute yebisa bato badenonse biso me botanga kombo na nga te me ndeko wana soki akontinue kotumba bapine na kotanga kombo omona moto asa azwi mbongo ya bato po ajustifie mbongo aza kotumba bapine eske biso tokondima yango tokondima yango quelques jours après
Bakatange babimi. Basali déclaration balobi boy. Nous, les originaires de Mitwaba, nous soutenons les tickets gagnants. Mais yo pe kasayen, bima no bape originaire ya oza muto chefferie ni na Katanga. Papa no bando sala musala soki na Jekamine. Soki na SLCC. Ngaya na na bana na ngaya. Bosubo kabana na ngaba kyo kota na conflit ya baba teke na baumbo. Makambo na biso ezosuka na niveau na biso. O courage o bozui. Eza kindoki basambe la pona bino. Eza bakatange te. Toyokani? Eza babilo ba koyokisa bino ya koyokisa biso zone. Botika bakatange basala makambo na bango. Je n'ai pas vu les Katangais s'opposer à leurs frères Kiabula na Kazembe. Vous avez la nangai? Oui. Comme basi basu bambongo na bango, baliko kotsa IDPS na babuzo bawana, biso toza kuna te. Basala ba vidéo na bango, etali ngai. Bakolo bandeko na bango. Nde bandimi bandeko na bango. Tango kasaye wana lekite boki makambo. Tozo kende wapi? Vraiment. Tozo kende wapi? O biso bakatange, yo za katange. Papa no bando sala musala na SNCC. Papa no bando sala musala na Jekamine. À quel moment yo za katange ya chefferie nini? Katange miabi. Oza katange ya chefferie nini? Chef de village na bino kombo de nani? Katange miabi. Ozo kasoni ya ko décliner même identité na yo. Ozo kasoni ya koloba province d'origine na yo. Po oso ebisaki batu keno biso toyaka na Katanga wa toyaka kobomba na pona kindoki kuna na Kasai. Bino ne bozalela biso campagne ya mabe. Les peuples migratoires. Botika babilo ba koyokisa bino ya koyokisa biso son. Biso bandeko na bino toza kozela bino. Botika bakatange ba décider na avenir na bango. Bozo sala babilo ba son. Na lingai ko apporter mise au point wana po boye ba comment est-ce que to travail qui place wana. To kani? Balamba balia. To kutana kina ba responsable politique mususu. Nous avons décidé que bino bokozo titulaire, biso tokozo adjoint, biso tokozo titulaire, bino bokozo adjoint. Ça a été fait comme ça dans toute transparence. Comme ça, ils ont permettre bisote yango tozako ken. Ba mususu bazako mituna pour nini deuxième mission oyo mokonzi mboka pesio osilisi yango nanu te. Je suis encore dans les délais. Mais il y a un problème oyo e bloqué kingai. Na kende ko sala rapport e pa mokonzi mboka. Blocage eza na niveau nini? Ndenge boyebi le gouvernement est le reflet ou la dérivée de l'Assemblée nationale. Puisque ba ministre ba travailler formation au gouvernement sur base ya poids politique ya parti nyonso na kati ya parlement. Vous avez la nangai? Oui. Mais comme il y a des contentieux à la Cour constitutionnelle, tokoki lelo ndenge to identifier qui majorité dans un premier temps, yo olobi ozana 15 députés. Mais tant que la Cour constitutionnelle a tranché, au lieu d'avoir 15, on s'est retrouvé dans 8. On perdre le contentieux na ba siège mususu. Yango tolobaki boy. Soki gouvernement esebimi ba attribuer ba quota en fonction ya ba poids politique wana. Et après la Cour constitutionnelle ebimisi liste définitive mususu et kozala musala moko esalemi malamu te. Na ningi koyokisa bino solité. C'est comme ça que na kende ko lakisa mokonzi. On a déjà terminé la partie théorique, mais la partie technique, il faut Cour constitutionnelle à rendre public la liste définitive. Makamunyo soit gouvernement ko sanini et ko manango. Mabe to sali ezali. Wapi. Wamebete la maboko makasi. Tokoyoki Sabino Soni. Tokoyoki Sabino Soni. Ndenge tozali aw.
Toza ko travailler d'abord il faut honorer la mémoire de fait Étienne Tshisekedi Wamulu. Il faut non oyebi bato ebele babana ko kakola biso mais tango tobeti balobi ah bon c'est des grands joueurs match ezalaki boye attaquant de pointe toboyi kosala makelele toza wana mpona korassembler bato nyonso. Gouvernement des fous, gouvernement des fous. Liberté, ami de la liberté, liberté. Idengo. Gouvernement des fous, gouvernement des fous. Dirigé par des fous, dirigé par des fous. Parlement des fous, sécurité fou, entouré par des fous. Toujours des fous, parlement des fous, sécurité fou, entouré par des fous, toujours des fous. Président fou, son entourage fou, ses journalistes fous, tous des fous, ils marchent en fou, voilà des fous fous, ses ministres fous, ses députés fous. C'est conseiller fou, tout gouvernement des fous, gouvernement des fous, dirigé par des fous, dirigé par des fous. Ils marchent avec les yeux, ils ont enterré les oreilles, ils marchent avec la tête. Ils ont enterré l'intelligence. Batambola kana misoy, ba enterré matoy. Batambola kana mituo, ba enterré intelligence. Banakulaka ya ulafi, banalalaka na wasiwasi. Banalotaka tu kuiba, mandoto za kuua watu. Ils veulent tout s'accaparer. Gouvernement familial. Papa des fous, maman des fous, il n'a rien à dire. Papa des fous, maman des fous, il n'a rien à dire. Il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas, il ne travaille pas. Il travaille pas, il travaille sans fou. Il travaille pas, il travaille sans fou. Il travaille pas, il travaille pas, il travaille pas.